bayeba te avandi na ndako en bonne santé azomela cigarette pas crise cardiaque abaki ebele esalama na Angleterre tomona yango sikoyo yo kasha malido oza na besoin esprit ya soulèvement nayebi te soki mpe oza na kini me nazosenga soki soulèvement yo mpe kita na Kisasa sala soulèvement na bandeko wana soki mpena oza mobali ya solo futa tike kita na Kisasa tindilanga texte message à partir ya Kisasa na omona keno telefone na oyo ya Kisasa esalami wana ndimi keno kasha ma vraiment oza mobali ya solo soki kaka te ozotinda kaka awa donc forget donc nakosenga na o se repentir donc benganga ta privé nakoteya yo je te dirai qui est pasteur bienvenu et je te dirai qui suis-je et puis comprendre que non faut bangaka basaya na Nzambe il faut bangaka mutu oyo atie vie na ye pour défendre non la cause d'une personne mais la cause d'une nation parce que mboka na biso tosenga na batu ba défendre yango batu ba teya batu ne nazolo baki nous avons un grand travail pour enseigner le peuple congolais à aimer à avoir l'amour à respecter les autorités de notre pays. Nous avons un grand travail étant que parce que ce qui moi j'ai sacrifié ma vie, moi je travaille. Texte parce que je serai à la télévision. Mais si je partais à travailler, quelque chose est bien parce que je suis pédiatre. Na kimi musala pour na sala musala oyo ya peuple congolais tout ça a besoin nango pour na kosilisa ba diffamation pour na kosilisa makambo susu soki nazalaki muto naza lokosa mbongo na kokepe na sali na ngapi bafutinga très bien mais ana sala qui va me payer mais je sais que Dieu me payera un jour et il est en train de me payer parce qu'il me donne le souffle de vie chaque jour nazola muka naza toujours en bonne santé. Et ndenge kaka Bible lobi ke ata batu babundisi yo ndenge nini ko osala Nzambe ya solo oza na force moko terrible même 10 000 baza na droite na yo 1000 na ta gauche ozala jamais atteint et Nzambe akoyebaka osala ke ozala plus que vainqueur partout où tu seras donc na ozala plus que vainqueur partout où je serai tout tika na 2 minutes alors ndeto lobi ke Tolanda ba image ou lisusu na YouTube na biso ya Welcome TV Anemo ou bien TV RDC ou bien TV espace RDC au mona photo na ngai ko bima o cliquer yango au mona ba DVD na biso e bandane bandeliti na suka ozotala moko alors na pesi Marilou Queen Mobutu Sese Mbote sikozali bandeko bele batuninga balobi ke matuka ser oyo Mateo atei eza vraiment atei mo malamu Nzambe apambola yo et sans oublier ma femme alors eza bateau mususu senga protection na bango to kotanga bakomo na télévision parce que toujours protéger famille. J'ai ma famille, je suis marié, père de 2 enfants, Dieu m'a béni, un garçon et une fille. Donc nazali vraiment béni bana nyoso bakoli bazotanga nazape na bakoko Nzambe azwa lukumu bolanda émission yo na Facebook na biso lisusu pe ya Welcome Télé ou bien Bienvenue Welcome na PC Daniel Kingubuwa oyo asala cuve présidentielle 20 sans alcool na 20 alcool yemoka sali aza kabiliste Nzamba pambole na Belgique esikazali Hollande makuka que Dieu te bénisse là où il est baza batoyo basoso de kabiliste oyo bazo soutenir notre chef de l'État sans rien attendre texte message rapide avant de kata texte message mot rapide ya Wandeko qu'est-ce qu'il a écrit encore abi ndenge nazalaki kolanda yo kala na lelo aussi okenda bachek OK nous sommes à la fin que Dieu vous bénisse suivez nous next time God bless you bye bye. Voyager en toute sécurité et dans les conforts, c'est l'un des objectifs assignés à la relance du trafic sur le majestueux fleuve Congo
assuré par la Société commerciale des transports et des ports. Après l'ITB Kokolo, voici le MS Gungu, une nouvelle unité flottante modernisée pour désenclaver une bonne partie du territoire national en garantissant les activités des populations riveraines du fleuve Congo et de ses affluents. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est venu procéder ce mardi 30 août 2016 au lancement officiel du convoi MS Gungu au port fluvial de la SCTP. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a exprimé la gratitude au chef de l'État pour la rénovation de ces bateaux au nom des Kinoises et Kinois qui se comptent parmi les principaux bénéficiaires du confort et de la qualité des services qui leur seront offerts par ces bateaux. Le MS Gungu va contribuer à désenclaver une bonne partie du territoire national en facilitant le trafic entre notre chère capitale et les provinces de Maïndombe, du Kwilu, du Kassai, Chouapa, Mongala, Sud-Ubangi et j'en passe. Ceci démontre, une fois de plus, la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de consolider l'unité nationale et d'assurer le redressement de notre pays dans sa quête vers l'émergence à l'horizon 2030. Qu'il me soit donc permis de rendre un hommage vibrant à la plus haute autorité du pays dont les œuvres, dans le cadre de sa vision de la révolution de modernité, font de lui, comme j'ai l'habitude de le rappeler, le bâtisseur de la République démocratique du Congo, leur chère patrie. Le MS Gungu sort de ses ruines. Des grands travaux de modernisation et une véritable thérapeutique de choc lui a été administrée par l'entreprise Chani Metal. Le directeur général adjoint de cette entreprise confirme. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un travail titanesque qui permet aujourd'hui au Gungu de se dresser fièrement du haut de ses 600 tonnes